mingi balandia Congo lisanga télévision tombé bino penza mokolo elamu baiko landa biso partout dans le monde entier vraiment ba meilleur venabino ba joyeux Noël awa tozali bongo na Athénée de la Gombe na commune na Gombe esika pena to ko zwa mwa milili na matali enrôlement au biso nyonso to ebi été signé lancé déjà makambo etali enrôlement esengeli na congolais nyonso il faut à s'enrôler à sa carte d'électeur nae parce que eza devoir civique au congolais nyonso oyo moto nyonso tangami aza congolais esengeli sa carte nae bongo tozali awa na Athénée de la Gombe esika to komona population congolaise bakondi bazali ko défiler ko kozwa carte électeur kasi moi koko so ezali ko salema bamsuba ko loba ba ko privilégié ba ko landa bilongi tout à l'heure awa to komona Martin Fayulu azali candidat malheureux ya l'élection ou te ko lekaye a uti ko ya kozwa carte électeur na eloko la congolais nyonso kasi ba imboka ba ko tuna bazali ko se poser ba question ebele balobi te Martin Fayulu ya ko sensibiliser bato ya ko loba na bato ete ba élection ezalité mais boni ye moko aye kozwa carte électeur bokomona ba congolais o bazali ba population bazali awa bango penda basatake na Fayulu balobeli balobi yo lobi na biso ke élection ezate kasi boni yo ko so sous carte électeur esenga na biso nyonso vraiment to s'enrôler parce que ezali eloko oyo moto nyonso foza carte électeur na élection ezali bientôt élection ko sale makasi moto so foza na carte électeur na parce que pour le moment tozana na carte o babenga carte pour citoyen ezate tozaka na carte électeur il fallait oni pe banda recensement pour tozo ba carte na biso mais e bandi na noter mingi pe babungisa ba identité na bande singa pe carte électeur zetu soupe bana pasi bana passeport te bana identité morote kasi koza malamu mingi enseigner bongisa susu makambo et ça la susu makambo malamu pour tes populations et ba ko s'enrôler vraiment tout ce qui nous bolanda na nous lenge ni Martin Fayulu ayaki en Athénée na Gombe pour na ko s'enrôler à Koti à lobi asali plus au moins 20 minutes à 21 minutes pour na ko s'enrôler tout ce qui nous bolanda Martin Fayulu ndenga s'enrôlaki ndenga bimi à lobby mayo ya kuti kuna tanga s'enrôler ke bu tozongi bongo na sima Bonjour. Passez comme ça. Président. Oui. Nicolas. Non. C'est Nicolas. Vous êtes en train de... Il fait de temps, oui. Il y a des ressources de bon. Il fait de temps, téléphone. 0816 917 31. Je pense universitaire marié. C'est pas encore. Parce que si je suis comme ça, je vais vous dire.
Non, mokanda okomaki yo na mokwege na nani wana nini olobaki ezala oyokani mokanda okomaki mokanda okomaki yo na mokwege na nani wana nini Bombezo salama parce que bayebi ke nous bâtiment sur Nabangwa. Kende Nangaba, il n'y a rien. Kende na Selembao, il n'y a rien. Bombezo salama parce que bayebi ke nous bâtiment sur Nabangwa. Kende Nangaba, il n'y a rien. Kende na Selembao, il n'y a rien. Papa, ceux qui facilité ma c'est nous qui ma partie prenante. Le président, oui. Il y a une chose qui me choque. Pourquoi vous êtes rapproché de Matata Kola, lui qui est poursuivi par la justice? Pourquoi Tshisekedi s'est rapproché de Kabila? Non, moi je me pose la question. Pourquoi Tshisekedi s'est rapproché de Kabila? Pourquoi Tshisekedi a pris le pouvoir? Vous avez critiqué aussi. Non, mokanda okomaki yo na mokwege na nani wana nini olobaki ezala Bezo salama parce que bayebi ke nous bâtiment sur Nabangwa. Kende Nangaba, il n'y a rien. Kende na Selembao, il n'y a rien. On a pris 22 minutes pour l'enrôlement. Okay? Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Okay? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toute Congolaise, tout Congolais qui veut s'enrôler, s'enrôle. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selembao, à Fatundu, dans le Congo central, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. Okay? C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on privilégie les gens qui habitent Gombe. C'est pas normal. La population dit qu'il y a des manœuvres. Quel est le message que vous donnez? Mais le manœuvre, c'est qu'on veut frauder. Les gens qui sont au pouvoir n'ont jamais été élus. Même si vous voyez tout ça, ces gens-là, on ne peut pas, nous dire qu'ils ont été élus, mais ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont goûté au pouvoir. Mais le peuple congolais est très conscient de ce qu'il doit faire. On va barrer la route
à ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple en 2018. Président beaucoup c'est là où tu bon qu'on carte d'électeur mais ça nous pose carte awa carte nazui et salingai 21 minutes pour notre carte. OK? Namoni awa et salami malamu na Gombe. Mais le problème c'est que dans la République à Gombe, dans la République démocratique du Congo, OK na Masina, ba quitte zalité, OK na Ngaba, OK na Matete, na Selembao, OK na Kasongolunda, ba baza kozela ba quitte. OK na Fatundu, OK na Nani Kikwit, il n'y a rien. Donc manœuvre za ko sala mawa, tolobi na ba Congolais nyonso boke no ko sa ba carte. Botele manaba bureau. Ti mokolo yo ko sa ba carte parce que tout ça na baésion et élection. Boko yo il faut ebonga. Bato ba ya wangana ye ba kotinga liboso. Mais on va vendre depuis 6 heures. Voilà. Si sikondo na ba suite. OK? Donc bato oyo tozali ba Congolais biso so ndengi moko. Na kuti ba papa na bibi na telema bango ba leka liboso. Toyokani parce que makambo ba osana na mboka na biso ezalaka te. Bazu pouvoir pour na ko golo pour na ko yiba mbongo mais bazu pouvoir te pour na ko sa peuple. L'autre na guerre. Guerre est botami pour nani. Guerre est botami parce que élection ya peuple ba yiba ki yango. Moto ko loba ndenge bolingi mais to yebi ndenge nini bato ba komi na pouvoir. Toyokani yango na bina congolais nyonso congolaise nyonso azwa carte na ye pour na 2023 élection et salema to tika bozoba oyo guerre oyo ba memeli biso na mboko tebe ki guerre tala ndenge bato baza ko kufa na nzala lelo yo bonne année za ko ya lobby no le lega ki lobby bato bale bato bameli bana ba komi ko ikende ko yiba biloko oyo baza ko pesa ba fonctionnaire. Est-ce que c'est normal? Ezalaka Motoune ya suka ozui carte na okati. Donc ngo ba mingi bazai ko se plaindre. Est-ce que pour na yo différence mingi ezali entre qualité et la qualité ya carte ko ozui sikona ya carte. Pour na yo ko ba bon, qualité ezali photos au monde na malamu te. Bon, bango ba lobi que bati yango noir et blanc pour la différence non ya carte. Ce qui bango ba sele ngona. Mais ça ce sont des petits détails. Ce que nous voulons Motonio soit a besoin de carte, à soit carte pour voter. Ok? C'est ça le problème. C'est ni à Mikosanate. Parce que Mbalo ya kolekate, Mbalo na kotia batuna balabala. On va bazo kosana, ba kokate. Na yawa moto moko ta koka, ba koka peuple congolais te, na ebisi bango que oyo akomeka ko yiba pouvoir ya peuple Mbalo. Toko talangana ye na peuple. Donc, ce qui, M. Félix Tshisekedi, le 23 janvier 2024, à Longwena Kitio, à Ibaki, Sikoyo, Mutomususu, et les élections Salamate, et vous allez Balandia Congo Lisanga Télévision, vous avez toujours partout dans le monde entier. Bouti Kolanda Penza, Lolengeni Martin Fayoulou, président, il y a parti SID, Wazagi Penakati, il y a la Mouka, il y a Outi ko s'enrôler massivement, Awana Athénée de la Gombe, Bomoindenga s'enrôler, et puis à Lobby Natina Nini, enrôlement, Outi ko Lekana. Tous les Namoko, il y a Ndekonanga Epe, O Ayepe ko s'enrôler, Aye par Oloba moi, Liloba, par rapport à enrôlement, ils allaient se dérouler. Kino Bamsouba Babi qui a depuis 5 heures, si on a s'enrôler. Qu'est-ce qui bloque pour la population et s'enrôler? To éviter, to rebelle la Nikuna, président Denis Kadima, Didi Manara, Baobaza kuna Patricia Seya, bon mais un peu comme bon ça sous mon sala pour aux amala momingi de kombote. Mbote mon amboka journaliste. Bonio. Nazamalam. Oui, tout ça a entendu la Gombe, tout le monde a battu belé, baroya ko s'enrôler. Le banon yamabe ni au moni pe amalamu pour na enrôlement. Bon, awa batu bazule pour na carte flou, photo, non flou. Et puis et comme si biso tout le monde ne combattait pour le carte awa. Mais il y a encore le baki élection exatée. Donc pour na biso élection exalée. Parce que c'est que déjà président Mboka na biso a ça s'enrôler déjà, a vu carte na yé. Donc l'activité que l'élection est. Oui, Baimboka toujours kakana tene de la Gombe, sika puis ba Congomani ba kozwa carte électeur pour na kokena élection, bomoni moi Mboka Félix Antoine Tshisekedi le garant de la nation, il pas qui a déjà carte électeur
kuna na Mbandaka toko mona ba konzi soupe ba kozwa ba imboka ba kozwa malgré ba koko ce ko sema ba centre mais malembe pendant un mois toko zo ba carte na biso ce qui peut simbité seni babaki ba ko meka un peu ko bakisa mikolo parce que enrôlement ko salema progressivement et banena nous 3 provinces après donc biso toko 6 ba bakisi ba province mususu kino ba province nyoso ba kozwa carte électeur na bango poto kende na maponami boka ki Martin Fayulu vraiment elongo na docteur Mukwege ba koloba est-ce que to kende ba élection kasi ba senga ki était ba changer bureau mobimba ya seni to kende na ba consensus kasi sala makité au moni malgré Martin Fayulu la bête qui c'était ba changer bureau mais yemoko eka ko s'enrôler na même bureau ana ozeli dirigé par Denis Kadima on mboka na moi mokuse est-ce que l'élection ko salema et le renouveau ça peuple congolais parce que peuple congolais bango balembaki tozo ba carte est-ce que toro ki na élection parce que bango bango monara élection pour changement sous makasi les kalambo non pour la biso toza ba na mboka ba analyse na biso tout monde parce que de qu'on a biso Martin Fayulu aya zu carte tout monde président de la République ça zu carte déjà na Bandaka. Donc l'élection qui élection ezali qui est malade parce que biso problème tout na ngoto mi tout na mingi parce que carte au pesi biso pour nga mona zuna no carte te carte nga bungaki ba ibisinga na 3 témoins na zulu kana no nazila ba témoins nga baya pour na zo carte ngai o to biso to na élection de élection ezali. Oui, balandi toko tamsa toujours micro na biso pona kotala lolenge nini ba imboka ba kozwa carte électeur kasi ba mosusu pe ba kolela mo ba kokoso ko salema a na kati na centre au karaté babi gombe nde ba baza ko s'enrôler plutôt malamu kasi na babumbu na masina complication to pe na moko ya société civile mo mboka mbote na mbote. Oui, depuis to bandi penda enrôlement oko moneko kelo lenge. D'abord, on a salué nos volontés on a lancé enrôlement le 24 parce que Kadimana bureau nae bangbalak sabiso ke baza ba légaliste baza na délai bazo respecter délai constitutionnel. Donc on a salué pour yango. Mais en ce qui concerne yango moko opération et enrôlement. Est-ce que heureusement yomoko tiko ba on a introduction au sali observation sur le terrain. À part centre oya Gombe oyo pèse car moi ndamba batu bayona ba okapé ko enrôler bango te na journée. Donc enrôlement oyo bureau ya seni akena ngona précipitation moko matériel. Ezate ya malonga et carte yango ezobi malokola basi baki na échographie ba okanga ba ozo visiter la bango flou lokola so loni. Est-ce que qualité à carte o espoir nini ezopé ça na biso que on aura de bonnes élections. Parce que départ déjà, il y a déjà pas une élection il y a 2023. Mais tu as la qualité à carte, non seulement qualité à carte, il y a beaucoup de centres awa ils ont fonctionné. Machine na habité technicien, ce sont des ramassis bazuka kabon batie na ba bureau. Je ne sais pas, bato ebele bazo se plaindre, bato bazo lo ngalema bazo ko luka carte na Gombe parce que ngalema eza commune voisine na Gombe. Alors oyaza na masina na ngaba akolongwa pe kuna yaka na Gombe luka carte. Au moment où Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants. Ceux qui ont estimé maintenant le nombre de électeurs au bazar ba majeur fait bazo ba carte. Tout l'équipe a 6 millions. Mais na lanterre o tozo kenango baba bureau fungwa mité. Et puis na délai au bango nani Denis Kadimana ba membre na bureau ba imposer biso il y a 1 mois. Est-ce que ils seront capables de enrôler toute la ville de Kinshasa? D'abord parlons de la ville de Kinshasa. Soko ke lelo nani na province ya Kwilu na Masimanimba isika nani kike mulumba a bazaka élu tout consort wana. Aucun bureau eza lelo efungwa minante. Et pendant que tous en zone opérationnelle, première zone opérationnelle, Balobeza, Bandundu, Congo central, Kinshasa, je crois, Soki Équateur. Maintenant, la première zone, il y a des provinces, il y a des coins, même dans la capitale, à Babiro, dans le Bandiko Salaté. Et Batouana, Bazana droit, il
il y a des électeurs qui ont à droite. Or, c'est un devoir civique. Oui, mon amboka, vraiment, to moni Martin Fayoulou, candidat Malérie à l'élection où Tekoleka, il peut s'enrôler aussi longtemps. Il y a le bas qui est qui n'a pas consensus, va changer bureau. Il y a qu'à dire Makassa, il y a qu'à s'enrôler dans le même bureau où il y a banda qui le bas était écoué. Bon, Ngana a beaucoup plus société civile. Langage politique dans le côté de Kati Penzate. Parce que les politiciens ont une façon de voir les choses et la société civile aussi a une façon de voir les choses. Le problème est que le problème de l'interprétation. Mon A, les mots sont même B, C, D. Non. Natika koloka Martin Fayoulou natanga kombo na epo yotangi yango natika koloka tika moko tasali communiquer ou bien tenir meeting kalobi ke ana posa ba élection ça na délai constitutionnel te izande ba interprétation ya bato bazobanga omoni moto soka zobanga eloko wana soki o lobby o sai moi geste yake au-delà même ya penser non Martin basi ko sala déclaration te nalandi lobby ni communiquer na bango basali nini trio na bango basali na mokwegena na matata ponyo natika komona ata communiquer sika balobi te que élection ezalate mais lelo soko tali interprétation o baza pour ça élection salamate qui vous a dit que ba pour ça élection te baza ba citoyen congolais baza na plein droit na bango ya kosangana à tout moment balingi kaka trio wana basali wana nde communiquer ote baza pour ça par contre basali yango pour que ba pousser pouvoir apesa moyen na seni amema peuple congolais na élection biso tozo défendre ba politiciens tenga biso za société civile tozana et nous parlons au nom de la population parce que société civile c'est la population tozo lobela que peuple congolais azana droit à sa carte d'électeur peuple congolais azana droit en décembre 2021 à voter candidat ya choix nae mais quelle élection tona pour ça ba élection o ya mayo tote o lokola ba pesa carte lokola mtezo bimana kola nini na échographie toza pour sa carte ezala d'abord ya qualité ya malamu parce que tous ezo servir biso ba besoin belé comme identité carte o ezo bima elongi ya mutu ezate lelo soko ke na banque et carte ezanga elongi wana et qui va accepter que zayo et qui va croire que carte wana zayo maintenant to banda lokota n'importe quelle carte na balabala et puis na ke na brandir en quelque part parce que elongi ezo mona na te. Oui, moi, Namboka, vraiment, tout comme pour Samson Souka, Kassiming, Bakoloba était politicien, surtout opposant, Bakoboya, l'élection, pour te baquer un dialogue. Mon montage était Ninae, ou assez retrouvé quitté pendant 3 ans au Rolobani. Et ça, le qu'on a dit Koloba, ils ont une interprétation. Ils ont maramba lokuta. Ils ont maramba lokuta et opposant mon quoi zoboya élection à Zate. Politiciens n'y sont pour ça élection parce que l'objectif principal du peuple congolais en général, qu'il soit politique ou de la société civile ou nani, l'objectif principal pour nous tous congolais, c'est de sanctionner le régime Tshisekedi. En 2023, en décembre, Tshisekedi a été le président de la République. Sinon, au moins, il va y et nous allons mourir tout le monde. Comment nous pays dans cric? Alors, ce n'est pas que l'opposition a besoin d'élection. Ils en ont besoin de l'élection. L'objectif, c'est de sanctionner le régime Tshisekedi et l'Ongwa. Et si nous sommes total Matondi Mengi, oui, Baimboka, Bomoni vraiment Boyoki, Dengue, population et lobby, société civile, Bomoni Pe, Martin Fayoulou, Denga qui s'enrôlait, Kasi Baimboka, Bako Sengate, Babo, Mécano, Kobong, sa carte, carte, Kobimama B, Martin Fayoulou qui s'enrôlait, donc comme l'absence en souka.